Congo State. Congo State. Congo State toko chabina maboko. Alors tozawana bakolo State toko chabina maboko. Kana ane sero makasa na papa masamba luka mwana mwasi na mwinda. Zamba sali ngolu azu bébé Jeska. Donc inala sentiment moko lo kimwaite. Peko mona su Congo State. En tout cas les libino fort. Tala kabino. Ezaka bongo. Bana bazali lipamboli kouta epai ya nkolo. Ye bandeko Alphonse Masamba elongo na libota na ye basalaki se pelasi po na okajo ya mbotama ya bebe Jessica Masamba. Bikolo nyonso bazalaki elongo na bango journée ya lelo ba américain, ba mexicain na ba africain. Donc ezalaki likambo ya kokamwa bolanda bongo ba o bazalaki na bango na événement. Bébé à moi c'est na famille tala ba super na ba veste. En tout cas ezali esengo mingi kozwa mwana ya sika na kati ya famille yango ezali plaisir mingi biso famille tozwi mwana ya mwasi na kombo ya Jessica Masamba oyo abotamaki na date ya 19 juillet 2013 awa na Jacksonville na USA. Ezali esengo mingi mpona famille, en tout cas plaisir wana ezali makasi yango tozosepela na bandeko baninga oyo toza na bango ensemble awa baye korejoindre biso po topartage esengo ya kozwa mwana ya sika Congo State. Kamera ya Congo State na cadre ya masolo ndenge tosololaki na bino etambolaki partout. Lelo epai ya papa Alidor na Jacksonville tosalaki na ye émission. Kasi bolanda mwa ndambu ya extrait ya mobimba bokolanda yango na YouTube pe ezalaki en couleur somme trop. La première année, quand quelqu'un débarque, il arrive là où vivent ses frères, là où il est accueilli, là où il est reçu par ses frères et sœurs, la grande difficulté se pose au niveau des langues. Parce qu'ils doivent sortir, ils doivent aller pour checker les documents, passer dans des différents services, ils doivent aller pour chercher l'emploi, ils doivent s'installer et très souvent on est aidé par ce qu'on a trouvé dans les milliers. Il y a des opportunités qu'on parle en Amérique. Et ces opportunités, c'est quoi en fait, et où peut-être beaucoup ne vont pas comprendre. Il faut dire que l'opportunité, c'est une possibilité. Une fois qui te conduit à arriver à une bonne condition. Par exemple, rentrer à l'école, les jeunes gens, je demandais à mes frères, à nos enfants, de retourner à l'école, c'est une opportunité importante parce que même le gouvernement américain, il met des aides financières pour aider ceux qui ont des soucis de rentrer à l'école. Il y a des loans, il y a même des banques qui donnent cela pour permettre aux jeunes gens de pouvoir étudier. Et quand vous aurez terminé les études, la banque, comme le gouvernement, pourra récupérer l'argent qu'il a investi sur vous. Congo State. Kamera ya Congo State na cadre ya masolo ndenge tosololaki na bino etambolaki partout. En tout cas, je ne sais même pas où commencer ou terminer, tellement que je suis contente. Vraiment. C'est ça, c'est la bénédiction de Dieu, non? Donc, je prie beaucoup quand même pour ceux qui n'en ont pas, que Dieu les donne. Bon, le sentiment, c'est le sentiment de joie. Parce que d'abord, c'est une bénédiction. Quand Dieu a créé, c'est en prononçant la bénédiction qu'il a dit que quand il a créé l'homme, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. Donc c'est une bénédiction. Donc chaque fois qu'un enfant vient au monde, c'est l'accomplissement de la parole. Donc c'est une bénédiction. Donc, devant la bénédiction et devant l'accomplissement de la parole, on ne peut qu'être heureux et joyeux. Donc c'est ça le premier sentiment. Et puis deuxièmement, c'est le sentiment d'être parent, être papa. C'est une phase de responsabilité qui change. Donc
Ça, c'est autre chose, c'est un autre sentiment. Ça vous rend de plus en plus responsable. Ça, c'est vrai. Congo State toko chabina maboko. Alors tozawana bakolo State toko chabina maboko. balandi ya Congo State esengo to esengo te tosepela elongo na libota oyo ezwi lipamboli ya mwana kowuta na Nzambe, mwana ya mwasi ya kitoko na kombo ya Kretel oyo elingi koloba la crête de l'Éternel oyo aye na famille Okamba. Ala epai wapi équipe technique ya Congo State ekendeki kosepela elongo na famille Okamba tolanda maloba ya papa ya mwana. Azana gel zomona pasi ya ba bébé azana net bébé oyo 28 ans mais des enfants déjà donc aza vraiment Comment bébé nani? Crainte de l'Éternel. Donc nakumisi vraiment mon Dieu parce que tala bébé kitoko boye alekinga bien nae. En tout cas, naza vraiment de baloba na anglais en exact. Azozanga maloba. Na sepelde na visite ya ba passer na ndako talaka balobi ndako yamba ba payate eza na mapamboli te. En plus baza pe ba serviteur ya Nzambe. On de sepeli makasi ebike. Okota na bango na ndako eza vraiment bénédiction pour la biso. Sentiment ya mingi, sentiment ezali ya esengo, sentiment ezali ya kokumisa Nzambe kozwa mona ezali likambo vraiment esengo nange ezali kaka likambo ndenge atindeli ngai nakosimisa po ezali mwana mibale yana aza na 11 ans siko naye donc naza na esengo mingi nakomisi Nzambe wana nakomisika lokumu ate esala epai ya Nzambe po komona ye exodus donc nakomisika Nzambe nasepeli na visite na bino na ndenge mpe entone prière ezali biso esengo mingi napesi bino mpe merci na visite na bino merci na famille oyambaki biso yango ezali koyebisa vraiment Nzambe ambasela bango ebele biso merci Congo State. Congo State. Congo State toko chabina maboko. Alors tozawana bakolo State toko chabina maboko. Wow, what does hear about Congo State for people to tell me say it's come Congolese people. You know, they got some good stuff and people can talk, give some good idea for Congolese people, you know.